hôtel maintenant oui romona bilamba la tana na concert 3 jours na grand hôtel. Malanga jiba donc isakiye. Adok sana. Adok jibe bien la donc isakiye vendredi. Adok sakina jibe. Adok isaki président ya wenge musique à maison mais on adok isa mutu. Président mususu ya vive la musique oza kotangela nga. Nga na tangelo te. Ba donc isa na tala nani? Tala ti concert dimanche. Mutu neti roka pena donc iso na ba classique. Neti nga roka. Même na musique, même na mama bilamba. Nandi makaete. Eh bisibino bala ngaba. C'est combien makasi? Attention nanga. Naza mokonzi na bino. Naza ruangaba. Ya makasi. Première fois, bon manquaki respect. Ouais, comme deuxième fois. Troisième fois. Nako pardonner binoté. Trois vite fait là. Mobimba. Mobimba yango ya jean yango mobimba. Yango yo mobimba na jean mobimba. Petite sœur, j'ai plein de vêtements ici. Mobimba. Yango yo ta la petite sœur. Hein? On a dit ça que tout vit sendiko. Mais chapeau ezangeti chapeau. Chapeau na sepela ki nangote. Tala awa, tala jean nango suba latie mobimba na fula bateau bazana ngo. Baba ndako na ngaba. Nakoya. Bala ngaba lelo babinga na zamu na ngaba te na za. Osa pena eloko te papa na futela ka. Komi na makala eleki ngaba musika. Te sandala bowen esamaka na Angleterre. Mais bango moko bat bazaka na Londres. Bazalaka na ngote. Neti sandalo. Maman mie, je match avec 10 mètres à 10 étages. Pas na Londres vraiment. Ngala yebi na Londres kuna ba vodou. Bakisa benye. Mais moi nanga baza ko ridiculiser bino. Patrick meka pat. Mais na makambo bilamba. Na makambo bilamba. Nandi makaete. Patrick meka osima blouson di mete. Mama nanga yiba blouson eh. Baza tena basele. Oni makambo bilamba bébé. C'est le yiko salila. Oh c'était nini? Oh c'était nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Chingitri balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scrame ya komone la sexy. Yena maseza masi clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cibles sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Attaquez, Yari. Idée, comment les vieux. Balisa mwana mokatimbile. Ogole mabosaka. Balisa mwana mokatimbile. Jolie Pelé Pastoral. Bakatambile. Ogole mabosaka. Mayebo. Lasso. Boye play baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengima. Dania Smith. Elengima. Dedede Bilenga. Elengima. Grâce Misi la sexy. Elengima. Kongo chérie. Motema mana noe. Hanisa mama. Wala hazil la hayin. Balobi eindi. Babi samedi avec lui-même l'honorable Sache KMB veut dire grâce à la section na show Baraka TV chaque samedi à 20h 20h30 wana pour mon grâce à la sexy azo le kana Baraka TV wana bala Kinshasa veut dire na lela bino ya trop babi grâce à la sexy veut dire sur le kana Kinshasa arokita na Kinshasa wana veut dire reza lokola jour on nzamba okita veut dire ba yebite et tu plus c'est mon coach Rami Amisi balobi Rami Amisi prêtre de prêtre. Alain Django, le roi de Chicago, mais dis la belle binonani, le tout puissant moi Miradjabou, babi to li a patra 5 000 €. Ya où il est toka motema, ça nanga joli toka. Merci que la première dame de Lausanne, babi merci que motema Viego Belisha,
sœur nanga Emeline Nzemba. Sœur nanga Emeline Nzemba vedi na yambina. Ani kibokolo. Michel Kabea wetu. Kibokolo ngona bat ba na kibokolo c'est qui? Eh. Oh. Oh. Merci beaucoup Gracie Mbizi la sexy. Merci beaucoup Gracie Mbizi la sexy, la fierté de la presse africaine. Na réalisation ya Yemeye Papi Mondo Image en direct Baraka TV ya Yemeye honorable les boss Serge Kayembe Kotindanga na kibokolo te. Donc petit sœur nanga kanisa kitoko sile. Kanisa kitoko sile. Merci beaucoup la fierté de la presse africaine. Petit sœur nanga Gracie Mbizi la sexy, la patronne de www.congoelengi.com. Donc nako se présenter avant na Nyanguna hymne national nangai. Donc c'est moi, son excellence Didier Nzongo, papa d'Aristote, papa de Brian, le père de ma plus belle fille qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise, son excellence Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, Didier Nzongo, le roi de Yoji, Didier Nzongo, le roi de Ngaba, Didier Nzongo, Mbula Zomi na mitanu, Pobandi Mangana Yoji, Didier Nzongo, Tukumata. Yagaba matisa yo, kaka na tukutu. Musangu. Eloko ya nzoto. Basomba ka yango te. Donc petit sœur nanga, Gracie Mbizi la sexy. Gracie Mbizi la sexy. S'il vous plaît, kokatanga te s'il vous plaît. Oh dino lati oh. Yo la tawadi te. Gracie Mbizi. Toko démarrer Gracie Mbizi la sexy. Kokatanga te s'il vous plaît. Nanyanguna. Hymne national. Kibokolo yo kaka. Parce que ba japonaise balangaba tinda kibokolo. Parce que ba japonaise na ba japonais yangaba o bazaka fidèle balandakanga na hymne national. On y va. Allez maman luzolo bakanisa kina kosila. Sili baba bana ngaba. Papa Nzongo lezi omoni succès ya mwana na yo Didier Nzongo bana ngaba baboyi yo. Le roi de Yoji, le roi de Ngaba, Botala esika bilenga yo jezongiye. Bomoni esika bilenga yo jezongiye. Les kamikazes, Zefire Moulevo, Yonde Lide, Namasola Japan. Zefire Moulevo, les kamikazes, Namasola Japan, na Switzerland. Ah, c'est là na katote Didenzo omonte ko aventurer yo omonte na makabila mba yo bati au poste yo za talako. Merci beaucoup Gracie. Na expérience na ba capacité na za kanango na kosisa hymne national nangai. Omonte ko koma talako. S'il vous plaît Gracie Mbizi la sexy oyebi ngana yo toza batu ya talent na expérience. S'il vous plaît vraiment, s'il vous plaît, Nassilisa, hymne national, pour un respect, Oyo, public Nyoso, son excellence, Didier Nzongo, na www.congoelengi, Yayemeye, la patronne, Gracie Mbizi, la sexy, la fierté de la presse africaine. Donc, je répète, c'est moi, son excellence, Didier Nzongo, papa d'Aristote, papa de Brian, le père de ma plus belle fille qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise, son excellence, Didier Nzongo, Mokonzi Angaba, Didier Nzongo, le roi de Yoji, Didier Nzongo, le roi de Ngaba, Didier Nzongo, Mbula Zomi na mitanu, Bobandi Mangana Yoji, Didier Nzongo, Tukumata, Yakaba Matisayo,
kaka na tukutu musangu eloko ya nzoto asombaka yango pesanga mikolo ngai nzongo oyo bloqué nga so yaya s'il vous plaît yaya tika nga cop c'est là na oyembi déjà te c'est bon c'est bon bravo ayembi déjà balobi Monique Tisungu solanga Monique Tisungu balobi maman la Ryan solanga Monique Tisungu bedi na kata Londres wana asepeli c'est là Didie Nzongo c'est là na ngala ebike yo olataka mingi batisi le na surpris olati badine oh ezali oh badine oh ezali oh balobi so que grâce mbizi la sexy badine ezala raté pongai na répondre na question na yo c'est là olinga ombrier kanga s'il vous plaît badine olati bedi olati sare indi pona répondre na ba question na ebike lelo na ye po na fait inondé. Oh, mais malembo na ça peut-être. C'est là. Nakoya. C'est là. Bananga ba vous faites attention. Il veut dire à ce qui m'a ali alati Sara. Na si ça hymne national na grâce mbisi. Na silicité. Oh silicité. Soki émission eko sa maté. Je suis désolé. Parce que hymne national na kenango na ba merci s'il vous plaît. C'est là. Nzongo, c'est là. Ça te sort la télé micro. Grâce mbizi la sexy. C'est ça. Nzongo to kangama na to kangama na ngote commerce. Carrière to banana yo be. Sombouye nga il est là la titine. Mais on sait qui m'a pourquoi. On est fona 6 on a un respect. Oh là. C'est lui qui Didie Nzongo s'il vous plaît. Aussi ça en comédie. Na kotia présentation te na 6 kaka hymne national. OK, une minute. C'est ça la merci alors. Na kokende mulaite. C'est na si ma micro. Didie Nzongo. Voilà, on y va. Didie Nzongo. Bula zomi na mitanu. Bobandi mangana yoji. Didie Nzongo. Tukumata. Yakaba matisa yo. Kaka na tukutuku. Musangu. Eloko ya nzoto. Basombaka yango te. Donc grâce mbizi la sexy, s'il vous plaît, nanyanguna. Hymne national nangai. Oyembi déjà c'est bon s'il te plaît. C'est bon. Didie Nzongo c'est bon s'il te plaît. Didie Nzongo. On va continuer. Didie Nzongo s'il te plaît. Non, s'il te plaît Didie Nzongo. On va continuer. Didie Nzongo te sois na micro te. Soki na sisi national na merci te. Eza ba danger pe pona carrière nangai. OK. C'est ça la merci. Na yo ebibiso. Ngole msanga na avant déjà début. Simba bakisi. Soki naza ko insister peut-être nayebi soki pe yo tie mutu makasi ekokoma na dokisi yo okeki bokolo ekoluka mindondo ça te suis déjà 10 minutes. OK. Bomoni botala esika bilenga yo jezongiye. Bomoni esika bilenga yo jezongiye. Les kamikazes Zefire Moulevo yonde leader na masola Japan na Switzerland Zefire Moulevo. Les kamikazes na masola Japan na Switzerland les général Betu Kangamba na kati Angola Salomon Escadela son excellence Moïse Katumbi Chapwe yonde leader na kati ya Katanga tukumata Nzambe ndeka na lobaka l'éternel le plus puissant du monde, son excellence, Yandri Kimbuta, Léo Sommet, les premiers citoyens de la vie de Kinshasa, Ngaba c'est Japon, vive Solka, merci. OK, merci beaucoup Albert Mabela Balobi, Albert Mabela Viena, Albert Mabela Balobi prêtre de prêtre, Albert Mabela Yemoko Florent Miokono, Babi motema batu vedi vina Florent Miokono azako kipeto leka aw mwandam na pesi balobi Santa Miokono ser nanga na pesi moto balobi mama mokonzi Didie Nzongo zela nana OK nanga na bombruyemo na bien bana ngaba c'est là odoki sinonga pardon problème était bana ngaba balobi ke baye bamsu balobi na tale émission de konanga saraki bana ngaba mususu balobi baye biote mususu balobi ke papa na bino kutu papa wa boti yo za na poto la bilamba ba 5000 €.
papa boti afutela na ngaba yo ba yebi ote na ngaba osala pe eloko moko te papa no kutu soit disant aza souffrant afutela ndako mokie ba filma ope ndako mokie Didier Nzongo c'est honte pour toi. Merci beaucoup Grace Mbizi la sexy. Babi yo sa mwana ya mboka soki nini. La sexy la patronne de www.congoelengi.com. Merci vraiment pour la question. Nazoloba pe na koyebisa yo petit sœur ngai nazali son excellence Didier Nzongo mokonzi ngaba le roi de ngaba je resterai à vie. Mais neloko bana ngaba basali petit sœur nanga nako boya te natala qui interview ça m'a fait mal. Bazoloba ke oh son excellence Didier Nzongo mokonzi ngaba aza mwana makala parce que na kendaki oyoka sona makala non makala ngo esaka mabe ngala yebi yango te ngala yebi ka ba ntili ba écoute-moi nabotami nangaba na kianza numéro 44 et si na yebisa yo papa no kuta futela ndako mwa beba lakisi papa aye koteka lopangu baba ndako na ngaba nakoya bala ngaba lelo babinga za mwana ngaba te naza osape na eloko te papa no futela ka komi na makala eleki ngaba musika te écoute-moi soli pa boyo nalobi naza mokonzi ngaba naza le roi de ngaba nakotikala à vie. Mais à vie ni papa no afutela ka papa no afuta wana eloko te na ngaba balobi mokonzi ngaba ezande oyebi fie omfie moko bandimaki yende mokonzi ngaba oyebi ya aza koyo oyebi moto bandimaki mokonzi ngaba aza kotala ngai bato oyo bana ngaba ya solo bayebi papa na nga Nzongo lezi père na nga azalaki boss azalaki déjà président équipe. Mais papa no boss aza na lopango te yo pe lopango te père na nga azali na plus de 50 parcelles akoma futela lelo papa no bana ngaba bayebi eloko basali c'est pas bon ngai père na ngai na mère na ngai bakufa pas son âme mais balobi abano futela papa abenga bango ngai moko na somba lopangu na ngaba Didier Nzongo c'est la tete wana comme kosa tete Didier Nzongo na pesa sous micro te to katara tete to bunda te Didier Nzongo comme kosa yo sa na poto kutu kinokena na ote yo so mindako yo na poto bato ba vérifier balobi ko na ndako te nalingaki nakende mais nakeite pourquoi parce que bana ngaba mabelo yo ngana lobela na se sacrifier na sala be fort pe nazo sa be fort po commune wana ndenge lelo ekota na palmarès na monde mais bandimi ngai te nayebisi bino bana ngaba komi makasi attention na nga naza mokonzi na bino naza roi ngaba ya makasi première fois bon manquaki respect oyo ekomi deuxième fois troisième fois nako pardonner bino te soki bosala bango eloko te ebongo esani naloba yango mpe nazoloba na ngaba natonga ni école ni hôpital ni ndako mpe osala yango te nayebi basapere ebele bala bandako nasomba ndaku na ngaba nalemba yango na ndima nanga Patrick Meka omusho na leki bino me nalobi boye Patrick Meka omusho no ndimi ye maintenant tokoya te Patrick Meka toso te Patrick Meka omusho sisa masolo ngaba omoni eloko noyebisa bango même si naza mwana ngaba te même si naza mwana makala respect na ba valeur na respect nde ba yoshi nde ba respecter pour la ta yoshi il fait pas respecter mes ba parents na ngai oyo akenda hein biso na famille biso ça m'a fait mal biso tout somba bandaku père na ngai akufa ngai na sala be fort pe ko sala pona kolobela ngaba y a pas souci. Mais naza mukonzi na bino, roi na bino. Donc avertissement. Sinon, nakoti na bino na kibokolo. Oyebi ba leader baza na ngaba. Pona yo ko tangaka de leader oyebi ke baza ba na ngaba, de leader kaka. Merci beaucoup Grace Mbizi la sexy. Ngala lobaka vérité. Nangaba, leader azarate, leader Didier Nzongo. Na komi nangaba, ba boss bazalaka te. Boss Didier Nzongo. Nangaba pe, ba immeuble azarate. Moutaro tongola ba immeuble, c'est toujours Didier Nzongo. Bon, otuninga vraie question. Même yomo petit sena Grace Mbizi. Yo so comme tu na poto apenda alobeli masolo ngaba. To solo ko. C'est là. Oyo solo ba nangaba et ça na l'autre là. C'est là Didier Nzongo. C'est là. Omoni na ngaba
tomoni ba prêtre lokola prêtre bana nga baloba ki batanga ki prêtre moko boye prêtre ngo yebete nakomi na nga ba prêtre azate te batanga ki prêtre moko boye nga la bosende nalobi na nga ba prêtre ate na nga ba bana nga ba saper même moko saper na nga ate ya nakodokisa kasi Patrick Meka mwana nga ba Patrick Meka nalobi même na nga ba saper azarate Patrick Meka mwana nga ba zongo mais soka za mwana nga ba naza mukonzi na ye OK nabi yoji adine ezalaka te yoji ezalaka mingi batisi bafingi bino ezawa te tela balobi bino batisi moins cher meka azobeta bino na bacuire na bablouse ba 3500 euros obeta na ba Chris Brown bino yo lelo soni olati dine quand même pour le bitisi ezalaka moins cher omoni petit so omwende eza wana mais au trésor ngando asombi yango déjà ti nayebi te omoni c'est là toke malembe oya omoni jino oyo ndenge bi baafrikain balobaka esumba mais oyo babenga yango mpenda tuvika sendiko kasi diata umona difficulté pour enlever ta jambe c'est vrai. Oui, non. La vie, les artistes et musiciens, les artistes et comédiens, c'est mes collègues. Je suis l'artiste et sa père. Là, vaza collègue nanga. Parce que. Baza ba collègue nanga d'adolescence, bango baza ba artiste et musicien. Dimanche. Oui, papa mbaloba siko tangi komona otindo na kibokolo. Oui bien ngono. Papa mbaloba siko tangi komona otindo na kibokolo. Oui kibokolo na ye. Yekutu esi na doki sa yekutu. Yenda doki sa yo. Bon, muto tangi linga wana. Président vive la musique on a doki sa mtu ye wana. Do ye na. Do ye na bala matonge momba. Baya. Bakumata na tukutuku. Ça quand même la respect. C'est mususu. Yo mo tanga ngana otanga yo mo tanga. Président ya wenge musique on a doki sa mutu. Na makambo bilamba. Wala la président wenge shibe yoko yo na shibe okokana. Yo na shibe ta ezate ke na okote la shibe. Yo doki sa shibe président wenge zala kila wa mambale. Président wenge nani shibe. Président ya wenge musique à maison mère. Ah mais faut le préciser bien. Jibe piano souverain, je dois du respect. Yo shibe ko doit du respect. Oui aso boya. Munaka yoji na kisasa. Yo hotel mana we romona bilamba la tana na concert 3 jours na compte hotel. Malanga jiba doki saki ye. Adok sana. Adok jibe piano doki saki vendredi. Adok saki na shibe. Adoki saki président ya wenge musique à maison mère on a doki sa mutu. Président mususu ya vive la musique oza kotangela nga. Ngana tangelo te. Ba doki sana. Tala nani? Tala ti concert dimanche. Mutu neti roka pena doki so na ba classique. Neti nga roka. Même na musique, même na mama bilamba. Na ndimaka ete. Roka doki saki na musicien. Yo ça la claire. Adoki saki président ya wenge musique à maison mais on a doki sa mutu na ba classique. Roka. Na makambo bilamba na ndima kote. Pour déjà. Mais ni ma ita doxi wera ndeni yo pesa quand même na respect wera c'est un grand musicien. Aboka yo kuto. O doxi ndeni za ne sapete ya sa musicien. Ya zala kana sala zodia zozi uzia mina ziban kakae. Wala didi za de. Zi uzia mina. Yembongo na ye alingaka lala kana ngo. Wala mbonga nani? Ya président wenge musique on a doki sa mutu. O doxi ye na lobe yo kina tika wera tika pardon. Au moins te dire ça tu as mal dit au moins que yo oza comédie oza lava pour makambo loba wera sonne qu'est-ce que wera il a voir na makambo yo soloba mais wera lelo bona rankine ngiyo na wera président ya wenge musique respecter quand même wera sonne mais na respecter nani aza collègue nanga collègue no yo yembaka ti yembaka sala avocat simbizi ngai nazali artiste sapeur. Lui, il a des biens, moi j'ai des biens. C'est là, tu as quand même hotel manawera. Mais la maman mobile m'a la doki ça y est. C'est bon, na makamambongo yo doc ça y est. Ya doc son ambongo. Bon. Ça perte. Mais on lobby bien.
Yaza soki na ba. Yo bunda na ba trésor ngano mote lamba yo sombi trésor ngano somba ki yango yo veke bo betaka ba yoji bino mbale trésor ngano sombi lamba o yo même pas des jours corriger mba mako yo poko sombango yo bunda na trésor ngano zo bete ba beto ko na terrain na ponte ba beto yo zo laksa yoshi o ba te ke prêtre de prêtre ba muso bala ba yoshi be di ba lo barate asala ba yoshi na kata sac peut-être na okene Belgique to okene Londres yo se ba te mba mako laksa ba yoshi mba mako ba beti yo ba yoshi penza na terrain na ponte. Merci beaucoup Gas. Ni penza filmango. Merci beaucoup Gas Simbizi. Ça la sonité. Et ça la sonité. On est des 3W. Ça la sonité. Congo Elengi. Ça la sonité. En direct. Et ça la sonité. TV. Et ça la sonité. Honorable. Les boss. Serge KMB. Donc merci beaucoup pour la question Gas Simbizi. Au moninga son excellence Didier Nzoro Mokonzi Angaba. Déjà dans le bango na makambo bilamba na zalaka motema mabe na saka na raté nazwaka mwasi ya mutu te nazaka na nyongo yo écoute-moi nazaka na nyongo ya mutu te nafingaka mutu te o ngala sala vous fait plaisir au public ofinga wera ngai soki na ye place esengi o boîte o fête o manifestation o eloko moko boye o ya ko tomber victime a tombé victime soki akodoka adoki yo badoki si on a terrain ponte osolo bango te badoki so penza garso mako kuta yebani kutu te azaki koke na Belgique na ba yoshi na ye kombo ekimi kombo nenani nalobi na yebite ka petit so yebi bana indi toza na kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière Grâce Mbizi c'est somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mando pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi Caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba ye mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kango na sango o Gas Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezalié Ezalié auditete Ezalié hélicoptère Ezali avion Ezali Babem bébé Ezali range Ezali on doit okuta ngola na moi mi Caps Papi Mondo Vimota Simbi image les grands réalisateurs Michel Kabea Wetu Eric Mando balobi le jeune maître Eric Mando Yemoko golf kizola dégâts matériels balobi veut dire rien na puissance lokola papa chéri puissance dégâts matériels golf kizola veut dire viens na zala kaka zala kaka na seke na bien elamba ngo zandeni tinango bilamba mabe me tala ngo pa na mte tala jana l'action pour moni bilamba bildo bolata eloko moko vite fait tala mobimba yango ya jean yango mobimba yango yo mobimba na jean mobimba petite sœur j'ai plein de vêtements ici mobimba yango yo tala petite sœur hein on a bisa ki tout vika sendiko kasi mais chapeau ezangi ti chapeau na sepela ki nango te tala awa tala jean nango su balatie mobimba na fula bato baza nango pantalon yo tala zo pantalon bien mo bati awa na se tala awa petite sœur laksa li papa yango wapi oyo eza bowen mama na ngai Gas Mbizi na musinga bana Londres na bosala bino oyo na Londres na lobi o petit se sandala bowen esamaka na Angleterre mais bango moko bato bazalaka na Londres bazalaka nango te neti sandalo mama mie je match avec 10 mètres à 10 étages bana Londres vraiment ngala yebi na Londres kuna ba vodou bakisa bendie mais mwana nga baza ko ridiculiser bino olukela nga solution nazotinda bino kaka na kiboko
omoni sandalo susu omoni sandalo petit c'est s'il vous plaît sandalo ya Bowen eza na valet ya ba chaussure nyonso oyo Norbert de choisi les rois Asomba pendant 10 ans. Ok. Donc, c'est là. Didenzong. Au son brenga trop. C'est là. Didenzong. C'est là. Didenzong. C'est là. Didenzong. Alors la kata non boro pepo. Azomo les autres wanga ba mindondo. E kata na kana ko yo lati za opet. On lati te ngala za kana ba kiso ko yo ko dogo. Yo pena zo yo ko moto bo. O botama bo o poto za lelo na 30 degrés. Que yem sanga vérité. Actualité ça awa, likamisa awa Didenzongo Nikes Bayaka azana kacha. Te me yo jipe a botala. Totali déjà te na étiquette totalité. Minute za kotala ya kotanga. Totali déjà. Yango si bo wana sili papa. Alors la longa na bo pozo memanga peneti na mindondo. Didenzongo likamisa awa to so makamba bino ba saper. Didenzongo. Awa pe bozwa. Didenzongo. Papi Mondo, zwa, eko comme un mensonge. Didenzongo. Au moins que Nikes azala ki. Oh là, Yoshi. Ok. Mamoni. Ok, Yoshi. Okotoka mutu. Oyo tu vika sendiko. Kasi diata ou mona de sécurité Didenzongo. Ok, c'est joli, d'accord. Didenzongo, tous les kawa, lumière. Pardon. Didenzongo, yak. Pardon, monsieur, quittez, c'est pas bon caméra. Didenzongo. C'est bon, monsieur. Caméra, c'est pas bon. Didenzongo. Mon konzanga ba Didenzongo. Nikes Bayaka azana Kinshasa. Ye pa betaka yoji. Azana Angola. Au moins que Nikes Bayaka azo le clubino la poste pour ba yoji tout eso bima 2013, 2014, 2015. Azo so bino ko dosima on a retard. Mami grâce mbizi. Ye kutu. Mutu zo tangelanga. Président ya groupe ya Paris na dokisa mutu. Natina na damba. Na makela dizo na kiboko mazana kiboko lo ala kiboko ta ça va faire na bi collection tout ya yo chez zo bima ya so bango en avance kebino mais la lobi mutaza na kiboko lo grâce mbizi oyebi yo mutu baby si batu na makamko pesa batu banga mo bilamba petit c'est nini ko ça na makam na bi tenga na chroniqueuse animatrice na lobi boye mutu zo tangelanga Nikes Bayaka mo président na yo ex président na yo président ya groupe ya Paris na dokisa mutu na makambo bilamba azana kibokolo donc sendeni na tinda ye disqualifié tanga mususu fata kimbala ake ozwa mama na ngai ya koina Angola www.congoelengi.com ya petit sœur na ngala patron OK na bo voyage te bango ba voyage alati nous balance ni balance ezani mais muto zo tangela fata kimbala alati parce que toi alata ka dilenjo jeudi tango kendaka musala alati ngona conseil natina na damba tango mususu c'est la Patrick Meka webi mikolo actualité webi Patrick Meka mikolo actualité ça que asobeta asombi elamba blouson ya Chris Brown lobby le soto kenaki na émission kota ki lobby alati blouson moko na Samuel Oto da beta binla ba blouson ka Patrick Meka webi actualité ngono donc surtout écarté donc on y déjà n'est-ce pas bien bana mai wana déjà na dokisa bango déjà mutu Patrick Meka mikolo yam to ménager na bango omoni ça sert à rien lelo ya koloba ba mabe na bango na ko préfère kutubola mu parce que to vanda to staffa to zala bilamba ko staffe ça te ko fande ça te azobeta bino azozwa bino piste donc ana piste te to zalaka ba mi te ba yebiote bamba lobi yo te ba yebiote na ce n'était tant to zalaka ensemble côté wana respect za yo benga Patrick Meka patron mais na makambo bilamba na makambo bilamba na ndimaka yete Patrick Meka osima blouson ndimete mama na ngai ba blouson bazoza tena basele oni makambo bilamba c'est le iko salili c'est le iko sania c'est le tout respectera pe bilamba petit c'est tant de ton interview talande ngoza na ba moi boy ba blouson c'est ça biloko ya hiver voilà que bino ke blouson cuir ke abeta na ba Chris Brown na ba Samuel Eto'o voilà que bino ka patron c'est bilamba hiver on l'attend on était lelo to za 30 degrés blouson pe ya été pe ça blouson ya léger tu sais léger petit c'est comme manga mindondo te na makambo bilamba ye na groupe na bango na ndimaka bango te yo somi trésor ngano somangi yo somi deuxième jour
Yo na yebo betaka yo so monte. Ngai lelo nazali père spirituel ya Yoji. Naotek nazonga la question mo tunenga à terrain. Ngai na tumbola ramute, je répète. Mais soko tomber victime. Oromona makamna yo. En plus ngando asana ngona photo, asala émission na ngona papa Rose, un peu symbolique. Soki asombi. Asala émission na papa Rose. Y a pas souci grâce Mbisi. Yo sombi après, au moins que yo na ina na landa moninga. Nakoye biso vecteur petit sœur. Lande loko na loba onamte. Omoninga na Yoji. Soki na bi nan neutraliser mutu même banner akodoka. Yo muto somba après. Moi non. Na Yoji. J'ai plein de réductions. Ah, hola, omoni. Daba samba bilamba la réduction. Écoute-moi. J'ai plein de réductions. Nakoki peut même ko louer bilamba. Donc naza na avantage nakoki ko zwa bilamba na pesi mbongo après ou petit à petit. Non, na cause parce que exemple aussi moins bonus, moins comme 40%. Nalobi moins 40%. Wana ezali na kati ya secret professionnel. Alati ba pesi na Yoji na kimi pesa micro. Tete comme ça. Akime et akepa Yoji ba pesi 40 moins 40%. Nazala okutu ebele ba 70. Ah, d'accord lamba moins 70. OK. Yango mo na Yoji so mutamekinga petit c'est. Ardoka. Mais trésor azwa moi ba combien? Moi ba 80 ye. Ebité omoni nde tokenda na Yoji. Mutu na mutu aza na bareso. T'as l'avantage nga na zwa na mona monsieur Yoji ba invitanga na défilé. Ba oti ko tanga na page ya Yoji. Wapi yango ola. Vende photo. Na mona ngote. Kota na Facebook okomona. Naza na ba avantage ebele. Donc na oki ko dokisa mutu même dans 30 secondes pour na Yoji. Mais ba relation nga na zwa c'est pas facile. Eza pe chance à mutu na mutu te. Donc makambo eza likolo tokomi na suka na ngana e bakande ngo lati boye ba falaka ba combien po ya yo isumba ba mapanga na ngana e bakaba valer ba combien moto ngai vesto honnête na banjili njili kutute changu tangu na zolo ba changu ngaba pe isumba pe na ngaba tangu na zolo ba changu cela veut dire maluku kinkole mikondo kingasani masina safi njili kimbateke vesto. Je mange avec 10 meubles avec étage na banjili. OK. En plus na lobby. Balanjili na linga kabino te. Et bon ba lingaka yo. Soki bon kasi trésor ngana ya mwana njili ya ndimaka yo. Bolanda nga. Soki bon linga nga. Ngala linga kabino te. La guerre est déclarée entre son excellence Didier Nzongo, mokonzi ngaba, ngaba c'est Japon, Nanjili, c'est Kibokolo. Merci beaucoup. Soki kaka guerre yangaba, Nanjili, dans le Tchangu. Boko Tiango. OK. Nako fait inonder Tchangu. OK, merci. Namboula à 40 jours. OK, merci. Na système H de Noé. OK, merci beaucoup à Didenso. OK. Didenso roto comme na rubrique na biso, malobi a rubrique continue émission et ça makamba sike koti. Didenso ngoyo ko répondre kana oui ou non. Poto comme na soka pro bois qui bateau clôturer. Yo répondre kaka na oui ou non. C'est bon? Oui ou non kaka. Vrai ou faux Didenso ngo ifazwa mbonga likelemba pas suma bilamba. Nalobi. Non, c'est là. Et ça rubrique na bandeli, rubrique continue émission. Le bakaka faux ou vrai. Vrai ou faux, Didenzo ngo ifaswa mbongo alikele mba poisson ba bilamba na ya Yoji. C'est faux. Vrai ou faux, Didenzo ngo poisson bilamba, il faut mère Pauline Nzongo adef mbongo. C'est faux. OK, merci beaucoup to komi na suka, boka batulanga la pesi batino surtout balinga ngai, batino surtout batala ka Congo elengi na pesi ba mbote, balobi pesa na ba mbote na swa. Donc, en tant que son excellence Didier Nzongo, papa n'Aristote, papa na Brian, le père de ma plus belle fille qui porte le nom de ma mère, la charmante Louise, son excellence Didier Nzongo Mokonzi Ngaba, le roi de Yoji, le roi de Ngaba. Donc, on a un petit sœur, grâce Mbizi, to sali, mais biloko musu ya kovanda ekoya. Donc, na le cas vraiment pour expliquer ba Ngaba ke bo ça l'attention nga. En plus, pour le basou que bana njili c'est qui bokolo vraiment donc na linga kabino te na posa guerre na bino vraiment donc bana changu so bokoto on fait ko inonde bino na ko doki sabino bo kende ki bokolo Norbert de choisi les rois pe yo pe déjà na doki sa yo déjà okenda muyonzi mama lenga ko na muyonzi okokoma sape asumbi tekiri donc poto apena ba dédicace ji ezana njili te
bino tout bana njili boza basaper ya sumbiri tekiri osombi oteki donc makambo ekomi na suka vraiment j'ai sali www.congoelengi.com. J'ai sali mes enfants Aristote Nzongo ya Bouba Moufinu Kwangaba. J'ai sali ma plus belle fille qui porte le nom de ma mère et la charmante Louise. J'ai sali les colonels mon pépé, services spéciaux. J'ai sali Vienanga Mo Yaya Tukumata. J'ai sali Masalanga Zéphiré Moulenvo. Les kamikazes de Japan et de Switzerland. J'ai sali le général Célestin Kanyama. J'ai sali le commandant Dona na Luanda. J'ai sali ma sœur Elisine Nzongo na Bruxelles. J'ai sali ma salanga Ferrego la Jésus de Niance. Donc ma vraiment comme na souka Mbalasima Tokolo Bebele, c'est moi son excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba, papa Aristote, le père de ma plus belle fille qui porte les noms de ma mère, la charmante Louise. Ngaba c'est Japon, vive Solka, vive la RDC. Merci, à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. C'était pour vous, Balobi Didier Nzongo. Mokonjanga Didier Nzongo Mokonjanga Didier Nzongo Mokonjanga fela lo Balobi petit nanga veut dire grâce mbis na ngina Paulo. Balobi le 15 août na montage. Ah, OK, non, va nous la boy. Ok, Balobi bana montage vraiment le 15 veut dire grâce mbisa c'est vidéo qui te la vie na terre la vie bana montage sur le beat stade Champfleury Choton na pesi bino mbote veut dire boyamba ngai moi mike mona na grâce mbisa c'était fait na longola pe na bana montage pour le bina en côté au CP on dit c'était et au CP là Balobi le 15 septembre veut dire grâce mbisa c'est un mariage invité d'honneur Balobi na pesi ça na mbote kombo kimi mais le 15 septembre veut dire dans en Belgique veut dire le 15 septembre grâce mbisa invité d'honneur na mariage à son biso azobala mais na 15 septembre on a quitter na mabele ya Belgique hein Balobi le 15 septembre ça est vrai vraiment programme c'est belé le 15 c'est la vrai Congo elengi moi maintenant na vrai et puis c'est encore le programme vraiment batino sti balinga Congo elengi vraiment merci na bien sinte ba soutenir merci na ya wili etoka Balobi motema sala nga jole etoka ya ngwana ka bi ya ngwana to betika ba relax po to na été mwana longla ete posa na nga jole etoka le bi grâce mbizi dossier ya ngwana to betika ba relax kaka moi ba bracelet Louis Vuitton moi ba baga Yves Saint Laurent rapport merci vraiment na linga ya wili ya jole etoka ba bi motambonga moninga na yo viens nga moko le bi bienvenue kindenge na senge fa le mo konza banka suisse bienvenue kindenge Balobi prêtre zalaka ka bienvenue kindenge na olia chitoko bedi zalaka ka et bien c'est pendant au moni Didier Nzongo mokonza ngaba grâce miso bois DJ Miel te vraiment DJ Miel na 93 yo biga petit po yo kombola mo ba 50 € ba te na château rouge non qui ne mise pas grâce mbizo yiko boaka mbizi tozali bato abatu merci vraiment ningo pesinga sous parole j'ai sali vraiment mon collègue l'artiste chanteuse MG30 yo motine la kiboko le thème MG30 azo le caso sola son excellence MG30 ya yo yango wana donc j'ai sali mon collègue Machuda Mandangi le pape d'Angola les bon c'est personnes mbote Mataki boko le thème on fait ça à deux personnes mbote mais y a pas de souci à petit sœur na ngai na ningo pesa ngai trésor ngando mbote donc merci Alia Rangulu te Amélie Soupangulu ok tu se comprends tu na lobby et puis c'est là trésor ngando mbote bana ya groupe ya Paris na do kisa mutu na makambo ya bilamba mbote ok merci moi et tu kali mbote ok nalingi opesa Mike Lokamba po alinga komi Mike Lokamba Mike Lokamba Mike Lokamba la Gloria Olang Balobi Gloria Olang Pikuru mais Mike Lokamba nde ye penda phase belé parce que tant we loko efungwa maki vraiment ba soutien na EP malgré toza la patronne et contribuer à qui Mike Lokamba ba journaliste ba animateur ba chroniqueuse nyonso ya 3w.congoelengi.com Michel Kabea ezana mususu 3w.congoelengi OK Congo Elengi TV OK
olobela yango te Ok. Congo elengi point monde TV. Mais on est à YouTube, on est à YouTube. Mais yo za patron, oza na YouTube, oza na télévision. Baraka TV ya honorable. Baraka TV. Mbote, mama nanga yo pe moto, obota mama. Oza na 30 degrés. Musoba. Kate. Nango luka nini libanda. Oh, site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce Mbisi la sexy. Bato balobaki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Scramé ya komone la sexy. Bien la masse magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Batougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos sim sponsors à Makati. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Attaquez, chérie, Yari. Et idée, comment les Balisa mwana mokati mbile. Balisa mwana mokati mbile. Johnny Pelé Pastoral. Babuka bakata mbile. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi.